Merci bandeko balandi Safosi TV na bi bozalaka ebebile na moment oyo ya koyoka o bino bosepelaka eza lokwa bilei na bino bozelaka pona koyoka surtout na bae bandeko na biso banso bazali na libanda ya mboka bolingaka koyeba mingi oyo elekaka na kati ya mboka na biso ndenge bokomona awa tozali na kati ya siège ya UDPS bayi mboka bana ba ya UDPS ba bengisaki ba pantisango pona kopanza ya bango sango ndenge bakosala motindo oyo to mokano oyo président ya rassemblement atindaki bango ete basala ba matinée politique na bango pona kokolisa mayele to bokasi na bango na kati ya mboka ya Congo. Bon 2016 rassemblement et salami wapi na Genève na Genève oh là là merci beaucoup na Genève ezalaki pona nini pona lutte oyo tobanda osala la lutte pacifique po tokende wapi tolongola mboka na biso na mauvaise gouvernance to memango wapi to salelango ekoma donc na otolobaka nini donc tokende na alternance c'est-à-dire instrument moko to créer yango pour faire pression aux autres parce qu'on dit l'union fait la force biso nyonso to sangani nde toko mema penza donc combat ekozala makasi et puis justement depuis que rassemblement on l'a créé, je crois que Nazana Maloba Minga Kolobate, Binomoko Bozomona, c'est vrai, Bayaki, Badeboshaki, Bakena Chibala, Bakena Tata Moussouna Suki Ebele, Tumbazazu, Nalobi, Batonyon Soana, ce sont des farceurs, des farceurs, Wana, Bayaki na IDPS, Batanisi IDPS, IDPS ya malo blanche c'est esili ton bakamoko ya ono lati munyere ono esili munyere na lobaki ya mwesu sowa eza ya bana IDPS atiki la biso munyere la biso batiki la biso parti la biso parce que mingi bayaka pona nini pona koluka nzela parce que ayebi soka kangami na IDPS boye ayepe ayebani Yambalo Tokosala Sikun, Yabiso Raman, Akadre ya UDPS, Bayebana. Tokosala, et pour les super cellulaires, c'est cellulaire Azali, c'est l'outil cellulaire Wana, cellulaire Yakawa. Parce que les alliés partis à masse, les alliés partis à Bakadre, Bato, Bayebanité. Les sections communales, IDPS, Makamwa, IDPS, Katia rassemblement, Tobana Rotala, la seconde mission, Yonani, Soto Moni Bueno, tiens les bébés, donc Bédio à Gido, attention à la Gido, mais rappel à moyen pour la Gido. Alors, tu créer et là qu'on a tout lobby rassemblement mais président a dit il faut restructurer la chose parce que tu sais que Diemo Azalaki président il y a tu sais que Diemo Azalaki président du conseil des sages mais justement il faut qu'on ait ça bien en cas de politique les aux politique comme ça la politique au communicat tu es figé. Vous savez que le président Tshisekedi a évolué tous les temps qu'il a fait la politique. Et puis, Nadmirakaye Ming, c'est quelqu'un qui a fait la politique. Donc, Azala qui a monté, il y a le a sauté. Donc, donc, Tshisekedi, il fallait le voir. Il avait dans son esprit, il y avait un esprit de jeunesse au Kanissa. Moi, on a 20 ans, 25 ans. Parce que, Bakamboya Mbongo, makambo ya biloko mokile banda okibete azalaki na souci moko yo na ngai tozala bien na kati ya mokili yo na bien. Le peuple d'abord, accent pisana. Le peuple d'abord. Mais l'air to créer tolobi bato oyo ndenge tozala na kati ya rassemblement. Menga nene ya Tshisekedi wana il fallait finalement tout éclater yango na ndenge lokola ya zali souté tout se partager parce que tu sais Tshisekedi à lui seul ye azalaki mokongo ya nzoto alors B52 nani ah ok
Alors, on dit non, président et rassemblement, c'est quoi que Zalanani, Toti Félix. Félix, c'est Mingi Balobaka, Mingi Bona Félix. Oh, comment le fils de, mais le fils de Azolité, il est en train de lutter. Mais moi, je n'ai jamais compris. Oh non, à cause de la Premier ministre, papa n'a rien dit. Mais il est en train de lutter, il est en train de montrer de quoi est-ce qu'il est capable. D'ailleurs, Bakombata, Ponangaï, Nanobaka Félix, Ponabiso, dans ma chance, c'est mon ami. Félix, c'est mon ami. D'ailleurs, Félix, comment il a... Moi, je suis arrivé ici à Kinshasa, combien? C'était, je crois, en 2010, 2011. Naïe ici, président, Ayamba Kingana Biro. Parce que je voyais déjà qu'est-ce qui, disons, et l'oko Isaki n'a qu'à dire Félix. Kaka Ndenge, je crois, c'est Pierre, n'a qu'à dire Bible. Nenga Lobaki, Naba, Sot Moutalobi, et l'oko Isa n'a qu'à dire n'a pas pesa bino. Batoana pe bazwaki bidikis. Mais pour la bisopi, ngana talaki déjà. Ngana déjà, il y a plus de 7 ans ou 6 ans que j'avais vu ce qu'il y avait dans Félix. Peut-être Mingi Bazo mon angolero, mais moi j'ai vu ça et j'ai dit au président, avant même de parler avec Félix, na lobaki na président, na obi président, loba na Félix, avant de ça on a fait pour ça na intérieur, parce que na intérieur tobando yamba mingi bato baye sali parce que biso l'air tozaki ba président fédéraux na intérieur tobando linga mingi soki secrétaire national aye tosali ba activité na ye mais sikoyo moi je voyais déjà, je disais que ce monsieur ici apparemment il y a quelque chose qu'on va exploiter. Si le président n'est pas là à quoi jouer rôle mon j'ai dit au président, dis à Félix, à l'intérieur, à paix. Le président m'a dit ceci. Est-ce que, aussi au Soroli, est-ce que, vous voyez ça qui est? J'ai dit au président, non. Le président a dit, alors, dans ce cas-là, on va parler avec lui. Il a insisté 3 fois. Il parle avec lui. Je suis sorti du bureau, heureusement Félix Zazalatuana, la banda qui n'a déjà un corona, papa, banda, carte. Banda Peko Kende. Il est arrivé là-bas. Papa Yazaraki n'a pas d'explication. Le national désiré. Ah oui, Boni Yazaraki. Et il y a des nationales. Il était aussi là-bas pendant que il nous a dit. Et nous l'avons reçu. Parce que nous, Bisoto Yebaki, Ngai na Yebaki. Papa Oyo. Il y a quelque chose. Les lois, yonga nazo benga ye. Na Swahili ba benga ka tulokola ye. Tulizo zai enikero banini. Calma, donc vous doyez pour calmer biso. Donc, na mao toza na ngo pour dire pour vous ici président. Toujours ça ce qui fait lui ça dit ah Seigneur merci. C'est oh non, Félix, oh non, Botika. Moi, c'est mon jeune frère, j'ai plus de 4 ans que lui. Mais en tout cas, je suis en train de voir qu'il a monté en puissance. Et puis, Balobaka, ce qui au monde motoiseau mata, ce qui ont créé une obstruction, à Konyatayo. Mais Malamo Zanini, Kangama Nae Bokende Longo. Parce que les gens qui sont contre Félix, vous les connaissez mal. Vous les connaissez mal et vous nous connaissez mal. Moi je vous dis, Ngaya Wandenge Nazoloba, je vous ai dit, je suis à la 22e année. Il y a une presse à tous les niveaux. C'est bon pour le Banangani. Dans Mingi même Bazaliawa, bon, il s'improvise. Il y a une histoire là-bas. Mais comme il y a les réseaux sociaux. Oh non, Mikindo, Jamar, Bobo Kabango. Eh, qu'est-ce que
Tshisekedi le rapona biso touti na intérieur. Wokanisi Tshisekedi akeneka azuka batu moko ah ben combat donc. Toyebi toza na vision ya mnene. Nous avons une vision. Nous sommes en train de marcher selon Papa na biso ndenge la kisaki biso. Nous marchons tokoti kanzela wana te. C'est pas comme les autres bayeko bango matimala avec comme mission liquidation ya IDPS. Mais biso tozolo babango nde bakozala liquidé avant l'IDPS. Ils seront liquidés parce qu'ils ont fait beaucoup de promesses. Ils ont fait beaucoup de promesses à Kabila que biso tokoye la yo IDPS. Alors baki boye. Mais malheureusement na kati ya sac na bango. Attends kala mon président. Président et conseil donc Totige Tshisekedi Félix parce que Mingi va dire oh non non il s'appelle Chilombo mais oui il s'appelle Chilombo Tshisekedi. Bana ngai comme on a Mikindo n'est-ce pas? L'air matin des classes il y a celui qui s'appelle Franck Mikindo. Si vous voulez dissocier donc la vérité on ne peut pas la vérité est têtue. Est têtue. Nauti ko lobana bino chance na biso. En tout cas, le messieurs de Félix Azali. Et puis, Mingi Bakandisaka, oh non, Yemwana Nini, tout ça. Il est le troisième de la famille. Moi, je connais son grand frère que j'ai rencontré dernièrement à Bruxelles, Jean-Claude. Jean-Claude, c'est lui l'aîné, n'est-ce pas? Oui. Mais la politique, bon, il s'intéresse un peu. Mais j'ai parlé avec lui, d'ailleurs, il m'a dit, non, moi, ça fait un temps, les histoires politiques, il dépassent. Bon, je commence à... Tu vois? Je parle avec Roger, bon, Félix, et d'ailleurs, les Kinaïe, oh, Yalandi, je crois, Jacques Alobi, en tout cas, Félix, quand il m'a ramené Nanda pour place Navanovan, c'est le petit frère de Félix, hein, Jacques. Il me dit, mais Félix Bato Bazo, Félix, c'est quelqu'un, tant que qui n'a pas relégation. Le papa, quand il nous réunissait, nous étions encore très jeunes. Papa tango wana ko réunir biso avant de ça net ko expliquer biso parce que bango bavano yebate tu vois relégation bakay kuna na kabe kamanga mai passe ni problème le papa les réunissait après si bango livre moko je crois j'oublie c'était ce qui livre nan alors dit moto atanga qui livre wana du début jusqu'à la fin c'était Félix donc na biso nyonso il était le seul qui était le plus attentionné na politique que nous tous. Donc, Oyezakoya Ponaye, Ezali, c'est inné. Au Koki, comme on a dit, Bakanga Kamo PPT. Nayango Toyaki Kotia Pierre Lumbi comme président du conseil. À conseil des sages. Na Fayou Lutoyetie, coordonnateur Yaba Action. Donc, c'était entre deux composantes. Je ne dis pas que je suis en train de vous apprendre des choses. Je ne vous apprends rien. Nazali vous l'apicité. Ezali ka rappel entre biso. Ezali ka rappel. Na rappel wana. Composant des alaki mi balé. Poto ke na 5 ans. Et 18 octobre. Oye bakango. Babadi banga. On se souvient de Nino Anna, sur le rouge blanc Anna, sur le vanille. Voilà. On a des équipes composantes à Baoyo, on a signé qui est encore le 18 octobre. Bon, son nom, on va vous aller en opposition, aux alliés non, il faut que vous allez ici Kamoko. Toye parce que vous allez à gauche et à droite. Mais au moins dans 5 ans, et n'a parlé de la nation. Allez, ce qui est allé, il y a côté à l'IBT, c'est-à-dire qu'il y avait tel idée en présence. Oh mon frère, ce sont des farceurs. Ce sont des farceurs. D'ailleurs, Nakamisi va commis la combinaison. Parce que je sais que même Kabila a sali deuxième mandat. Et puis, Tondimi, qu'il y a une année, et Kozalawana, il y a à Kozalawana. Donc, nde wana ma oyo toyokanaki na kati ya akoro wana. Mais mandat ya Kabila esuki wana.
Parce que tous les qui ont l'esprit, il y a que respecter la Constitution. C'est-à-dire, si nous avons accepté, tant qu'il y a Mboula Moubiwa, mais Kabila ne doit pas se représenter. Il y a mis une période préélectorale. Dans la période préélectorale, il fallait donc tous à la. Le 31 décembre, ils allaient souka. Donc, c'était ça l'accord, c'est ça l'esprit à accord. Donc, c'est du 1er au 31. On avait créé des Batibanga, on a créé l'autre ici, Nzenze. Hein? Ah, comment on l'a fabriqué de toutes pièces. Et tout ça, c'était pour marcher sur l'accord. Mais, Nenge Toyokanaki na accord wana, Yangonde wana. Donc, le 31 décembre, et Sili. Comme Nayoki va tomber comme le balelo et si to ça rappelle bye bye Camila to ça lango d'ailleurs on a zolinga avant le 31 décembre to sili ça avant le 31 décembre to sila nakaka avant le 31 décembre et sili avant le 31 décembre. Pour ce que le 31, pour créer les choses. Ce qui corps électoral, enfin, la présentation du Premier ministre, Nenge Toyokanaki, et a quitté que on repère à 3 noms. L'idée de peste aux alliés, tout respecte la Constitution, les textes. Mais dans le texte, on n'a pas dit 3 noms. Je n'ai pas compris. C'est pourquoi on a dit que parce que c'est un parti où ils ont bunda. Pona kolongola nungu nyoso ba makambo izangatia te biso kaka tout droit ba antivalère to boya bango na IDPS. Alors toyokani que premier ministre a posé la présenter dans le rassemblement, mais pino moko boye bindenge nini théâtre au basalaki pour finalement nzenze azalawana na lingana kanisa Munzenze na prison ya Goma babenga Munzenze. Est-ce qu'il n'entrera pas là-bas un jour dans Munzenze? Alors toyokani pour la mise en place à Sensa, mise en place à Sensa, président et conseil de sages de Kokotawana toyokani nyonso ndendwana décrispation. Toyokani pona décrispation. Décrispation lingelo banini batu nyonso bazana ba prison, bazana nini batia bango libanga. Awa tozolo ba membre ya IDPS boni qu'on a arrêté encore donc na ba semaine même tozana combattant na biso ya rasta. Oh ba iti yena leki na ye. Paf, allez, bakangi mango. Basali nini. Bazo la démocratie. Bazo et la peuple congolais. Mais ce qui est na Goma, nous avons 12 membres à rassemblement. Bazana Katia prison. Avec une femme, Oya IDPS, Sephora, Bazana Katia. Donc, le 19 décembre, on marche. Marche dans le bandit koutouté. Paf, Bakangi Bango. Botika Batoana. Parce que ezalaki ndenge toyokanaki na esprit ya accord. Teni à élection présidentielle toyokanaki, il faut ezala. Donc na nini na katia mbulo yokaka du 1er janvier au 31 décembre, élection présidentielle, élection législative, provinciale, nyonso ezala na kati. Parce que lelo tomoni sikoyo bato bakomi oh non OIF alobi oh to benga OIF Sadek, Alobi, papa, boni bongo, OIF faisait bande ya maestro. Baké koluka ba beki, beki na bongo et comme si comme OIF. Mais nous connaissons ces gens-là. Toyebi bango, toyebi batoana. C'est-à-dire bako kosa bisoté, bako kipe ko kosa bisoté. Parce que esprit accord ezalaki yango anate. Hein? C'est-à-dire, justement, c'est pas une gérance, il y a un hein? Donc, corps électoral, pour il fallait seulement du 1er janvier au 31 décembre.
Mais comme non, vous savez, c'est impossible. C'est pourquoi je vous ai dit, parce que que l'air donc élection mais déjà nous étions au mois d'août 2015 pour la bango élection décembre 2016 c'était impossible. Ça fait une année et demie avant. Mais c'est là où le président Tshisekedi a dit mais c'est pas possible. Si Koyo, les lois comme ils sont non, vous savez, il y a des problèmes. Quel problème? Vous créez des problèmes. Il faut chercher des solutions à ces problèmes. Sauf qu'il était tombé dans le dino. Il faut tomber dans la bango. Les lois accord ango ba saboté ango. L'accord est saboté. Vrai ou faux? Ils ont sabordé l'accord. Ba sabordé accord. C'est-à-dire les autres ils sont d'accord. Ce n'est plus l'accord, on n'est plus dans l'accord. Yango on a dissopé, toyeba tozala déjà. Yango on a président, il y a rassemblement. Félix Tshilombo Tshisekedi. Na balinga mususu nyonso ya rassemblement. Donc nous kutana les trois. Topesa eliloba ya suka. Po apesa maloba. Tosila na kamba la moko. Tosila nambala moko oyo koya ya comme on dit en Swahili leo njo leo évidemment leo njo leo tokosala ko mukolo wana kivumbi na jasho. Alors conséquence et accord wana, c'est-à-dire le pays est dans le chaos, le pays est dans l'impasse. Les autres sont dans le chaos. Si vous tali mboko na biso to éviter ceux qui toza esika nini ba ouais ba kenera ba internet nde ba yebi makambo na malamu. Nous sommes en train de naviguer à vue. Tozo kende to éviter. Non, même bango mo bazolo ba ono élection. Donc bazolo ba kutu ata même l'année prochaine ba éviter. Oh non, oh yefa ya. Eh non papa. Donc correct. Donc awa mukolo musu to kanga ba frontière nyonso. To bi ale awa kaka oya ko kufa. Oya ko bika. Likambo mabele te. Likambo mabele. Oya ko kufa akufi. Oya tikali. Ah oui. Parce que Nabatang musu to no sala les tozo qui ne marche. Je me rappelle en 2011 ba Bwaka kinga na boloko. Allez, une année en prison plutôt. Bango bakanisa ki bazo intimider nga na bando banga te nga na banga masasi te na banga te. Oyebi place le Maïmaï avait commencé. C'est dans le territoire de Walikale en 1993. Na lobité que naza Maïmaï mais naza na esprit mongo na banga lelo. Parce que attention pour rien na manduki ya benge nini oko bangisa qualité attacha parce que nayebi que force ya population ezali na force mingi koleka même bombe atomique. La force d'une population ndenge tozali awa so to décider même awa to décider ka to lobi ebeba so to lobi kakawa ekoko banda awa to sili pe to sili malheureusement pour na bango ou bien heureusement pour na bango bakonjunsu bazali libanda il faut baya poto biso nyonso tozala esika moko po tosala mosala wana. Bon olimbisa nga makambo eza mwa ebele me tokosikisaka. Attendez ngonga ezali fait des routes ya raso. Il faut toyebaka déjà yango mais wana je crois na kati ya parti na biso baninga oyo bazali na compte ya mobilisation baoyo bazali ba présidents fédéraux pour na makambo etali désobéissance civile tokosala tout pour ba vulgariser fait des routes wana parce que fait des routes wana eza na kati eloko moko nga nazolo ba désobéissance civile. Je sais que esika wana nde en tout cas c'est là où les Romains les Perses s'empoignèrent. Wana nde kozala bitumba parce que soki to sali yango kaka bango esuki mpona bango parce que l'air toko sensibiliser bato nyonso oyo apesaka mike wana on bloque et aussi c'est on bloque et
la convocation à corps électoral. Vous savez, l'air de calendrier, c'est vrai, c'est en général. La généralité, on a des lokomoko. Na kati ya calendrier, on a corps électoral. Donc, bayate ono, calendrier électoral est en na kati ya calendrier, on doit spécifier les corps électoraux, présidentiels que vous avez connus. Le corps électoral, il y a législatif et cause il y a nyonso. Il faut les en kati wana. Tire le 31 décembre. Ce qui est alité, box et bobima. Calendrier électoral, c'est une garantie. Donc, ce qui est bimi, c'est ça qui va nous rassurer que non, en tout cas, Kabila, le 31 décembre, a tout. Calendrier, ce qui est bimi, dès qu'on s'est rassuré que non, en tout cas, nous allons, disons, l'élection et qu'on a donc d'ici 2017, Tossili, ici, ma élection. Donc, il faut présenter ce calendrier. Et nalingi na koloba susu avant na kendena liloba suka enrôlement. Je sais que enrôlement est aussi la kaka na le 28. Mais bao na nous va s'enrôler de bakendo sana. C'est très important. Nazalaki na kipwanza na kutani na ba ndeko moko boye bandeko wana nalingana somba kamwa iloko moko ya pièce ya mutuka mais na yebisi bato wana bozomona insigne na ngai naza mutu ya IDPS soki olingi na somba iloko na wana lakisanga carte na ya IDPS soko za nango te na kosomba te soko oh non biso toza bato ya IDPS donc la vite awa toza na marché ngape na poser condition ata comme ça coûte 3000 francs na repesa 10 000 francs so la kisinga carte ya IDPS ba la kisinga carte d'enrôlement oh na vie est conquité bon ngape ba carte ya IDPS bon ça la peine carte ya IDPS parce que IDPS ndezo luka changement ya solo na carte ya mboko nyonso e bozo sala wana c'est de la débrouillardise. Bozo débrouiller ndenge nini bana bakoko lia na pokwa. Mais na ndenge tozo linga mboka etambola. C'est to sangani biso nyonso. En tout cas, solution est causale. Mais na sepela ki quand même l'air bala ki singa carte d'électeur na robi carte yo. Bo sala, bo komisa ngo big rouge. Donc carte wana il faut qu'on parce que c'est ça, wana nde kosili samaka. Na sepeli mingi na bande kona biso nyonso ba lekaki liboso ba témoin na biso. Ça c'est un bon signe et la kisi que biso tolingi élection. Mutu sora meni biso na banzela moko ya nzinga te kangaye na kingo mbala moko. Kangaye na kingo. Parce qu'il y a il y a beaucoup. Alors, eza na liloba sukonga na lingina loba. Bon, avant na kenna liloba c'est les rasso. Rasso et sengi élection est à la claire. Nous voulons des élections. Nous ne voulons pas aller à un simulacre d'élection. Donc, bah permis d'isokaka. Bon, toke na élection, non. Toke na élection, oh makambo ezali clair. Comme l'eau à boire, comme l'eau du rocher. Donc, biso na katia rassemblement, le vrai. Parce que c'est le rassemblement El Kabila. Alors, le vrai, parce que nalobaki na bino composante des alini balé, composante ya Kabila, avec tous les signataires de l'accord du 18 octobre, na composante Moussous Zali Koto. Ba Moussous wana bakei kuna pour bakeko bakisamaka na groupe wana du côté. Bakeko élargir, merci beaucoup. Hein? Les comptes ya Kabila. Secrétaire général, il y a IDPS, Jean-Marc Kaboud à Kaboud. Na secrétaire général adjoint
en même temps président il y a rassemblement bakende ina poto yangwana na tikaki kosala intérim tozo sala na mama Rose Boyata tozo sala ozomona le parti le mieux organisé l'UDPS sala mais bango ler bakei kuna ha mawa oh bakei wapi oh bakei koteka mboka non bakei pona musala ya parti bakei pona kolongola biloko nyonso ya mabe on eza na nzela. Pourquoi est-ce que bango kaka bakendeke poto d'ailleurs kutu mikolo bakombata kuna so bamoni bangadi ya kangi bango beta bango mais ya biso le toke koteka nini baoyo balingaki bateka mboka tokolala tokokanisa ekele Kabila alinga teka Kongo, alingaki ateka Bukavu, toko kanisa il est allé sensibiliser la base à UDPS. Boyebi likambo etali carte biométrique. Tous on a pas problème mingi na Europe. Moi-même je l'ai précédé nazalaki kuna na kutanaki na base na biso ya Belgique na kende qui même en France. Mais j'ai dit au secrétaire général il faut qu'elle kuna parce que makambo za ebele. Passage na kuna ça va nous permettre ya ko régler un certain nombre de problèmes. Yangwana secrétaire général akendeki azinzela ke azosala lobi na pokwa na sorola kinaye avant na komawa to soroli naye elongo na secrétaire général eteni oyo azali adjoindre na ye na mama Rose bakomi kuna basali musala ye muko auti na États-Unis akutani na bango wana. Mais nos amis journalistes, aidez-nous aussi parce que j'ai eu la chair de boule journaliste moko mengingai na Goma. Non, tout le monde n'a pas les réseaux sociaux. Secrétaire général Nabino, bakangi na aéroport, alinga kende États-Unis, mais si comme akuti na katia sac naie, produits cosmétiques. J'ai dit c'est pas possible. J'ai dit na lobaki na journaliste wana ezali information mtozo pesa ngai hein. D'ailleurs wana zaki na solina secrétaire général na lobi na e makamwana na ndimi yangote parce que ngana voyage. On ne peut pas empêcher quelqu'un à faire un voyage tout simplement parce que il y a des produits cosmétiques. Produits cosmétiques, on les quitte. Mais si tout ça c'est un montage. Monter. Banguna ya UDPS. Monter une histoire là. Oh non, même ma photo, tu sais. Toké dans les réseaux sociaux. Internet est commis le kuta moko. Hey, nzambe nangaye. Yangwana na lingaki mingi leo nazaki na kati ya bureau na yoki national mukoko alobi. Tolanda kaisus toke bana makambo ba RFI, ba France 24 ba nini. Tozala kapé ya biso moko awa. Parce que soki oye yangwana sepe na bino ndenge boye ebele boye. Parce que toyebi ke message e kokota na bandako. Nandako place ozali kosala likambo lokola serum te bona yo moko so ozana kati ndako panza ngo na ndako eza ya yo moko te panza ngo na ndako panza ngo na quartier baninga na oler bozala makamwana ya match o renaissance o vita nini ba bokena na match ozongisi bango na liloba oyo eza likama mabele te soki mboka ebebi match okotala ngo renaissance kobeta no imana ekobeta ah bon vite ekobeta alors il y a liboso tosolola nanu politique ya mboka na biso ndenge ezokotama. Alors Félix Akei parce que awa tozoloba général adjoint Félix Chilombo Tshisekedi Fanchi Naboba pour comment on dit pour l'exécutif Fanchi il est aux États-Unis.
Bon, oh non, d'ailleurs, on ne peut pas aller là-bas. On va l'arrêter. Qui va l'arrêter? Le présidentiable, alléluia. Le présidentiable. Oh, ça fait ça va tout malade là. Bakei Moussala, secrétaire général Azali Wana, lobby Bakei en France. Lobby Bazi, à l'époque, Bakei France. Les lots, ils ont un programme néné. Ah, ça a déjà activité. Bango Bassi va bandi déjà. Donc, IDPS, machine politique. Et ça. Naouti Kosorana, président, il y a Kindu. Na lobby na ibo. Oui, non, général Kobangate. Ah, on a un programme d'Abisomo. Lobby, allez, c'est ça, la machine. Je vais vous parler de mon territoire d'origine. Nazamouti Walibi Kandi. Kuna, Nanzela ya Okende Kisangani. C'est là chez moi. Mais Nazana Petit Momo, président sectionnaire. Azope Sangaye Sengomi na montagne. Président sectionnaire. A komi na Goma. Ngamo na sali siko 2 semaines et demie na uti na Goma. Tokutani na ye. Aye na ndako ibana ngai. Aye na mwana na ya mwasi. Une jeune fille, une petite fille. Azana, je crois, na 8 ans ou 9 ans. Moi, na yembi, hymne ya IDPS. J'ai eu la chair de poule. Et ça, la tablette, na so ligi, le temps, na Olexa, na Oyoka. Petit, on a combo na yena, Kitima, Roger. Moi, na ancien, on a MPR. Kitima, Big Ramazan. Ah, vous voyez bien? Ah, tu as MPR. Mais petit, on a. Ici, bandekone bazana poto. Bosali sangai na mwandambo ya mbongo. Nazolinga na kende parce que yem to pesi bureau biso na walikado. Alobi nazana bureau na nazolinga na équipe yango. Mais j'ai des photos. Bana nanga bazakuna babenga nginga balobi. To invité ceux qui na ite pes et pour na bureau mususu o le pour na ndengo wa commission. En tout cas dans l'ensemble na invité pour l'exateur. Non papa, c'est fantastique. Batindelier $1,500 na bandeko bazana na poto asombi bakiti banini ba moquette na kati. J'ai vu même la photo, j'ai eu la chair de poule. J'ai eu la chair. So na nini bokasi ya IDPS. Soki oke na mwanda okokuta bato wazawa na IDPS viva bazali. Et puis, ils appellent la bitumba mingi na kata. Ngana sepela mingi parfois na biloko wana. Oh non, yo sa président. C'est pourquoi même le président Tshisekedi abandonne ça, ceux qui vont soit na rande ngwana. À côté la cabino. Moi j'ai été, on m'a chargé des choses ici. Ah ouais, et ça n'a pas tout ça, faut que même batiquer. Aouti na goma kuna. Ayeka non, président Ribes Swana. Azali bona boye. En tout cas, Tshisekedi a lobby na yebi na moni. Yo, ozolo makamoko ya bien, c'est papa, hein? Ah, mawa mingi. Mawa. Alobi na ye, yo zonga kona, kende kokuta na Ribens. Bon, ça la partie. Parce que na moni yo zamatasi. So beaucoup, bosangani. Donc, est parti à kende liboso. Et les gens, ils étaient stupéfaits. Yaki kozwa, donc, Ribens a longwa. Mais président Zongisie, alobi yo kendete, alingito sa nito za la lisanga. Mais pas lisanga ou ya mtokima biso. Et bimi. Moi je n'aime pas utiliser le mot modernité parce que batoana, surtout lobi modernité ba roboto landi bango. Parce que modernité est alité. Mais IDPS azola kisake ya solo soki azui bokonzi. Mboka ekotambola malamu. Parce que c'est inimaginable. Ozana mboka lokola Congo. Congo ya biso. Bato basali 20 ans baza au pouvoir. Incapable de vous sortir la carte d'identité. Incapable. Orozelani na bango. Incapable. Ozona ba mituka ezangi plaque d'immatriculation. C'est dans quel pays? Ngai na sina tamboli moi mingi, hein. Na wi na tamboli mingi te. Moi mingi. Mais c'est seulement au Congo où tu peux voir une voiture sans plaque. Au Congo. Une voiture sans plaque. Les lots comme on a mis la plaque, il y a tango mobutwana. Oh, il y a vert jaune. Moussou a la plaque, il y a vert, il y a bleu et jaune. C'est pas possible. Même l'herbe à Tobayaka. Même l'herbe à Tobayaka. Hein? Oh, nani, paya bayaka. Mais il voit justement que ça ne va pas. Même ceux qui ont tali bien.
je ne peux pas dire que les Congolais n'ont pas RRT. L'État a organisé la c'est l'État. Et maintenant, nous sommes dans la déficit. Donc l'État congolais a coupé. Il faut Yonangai, le roi Toza, Totelemiboye, Tosa la tout pour sauver le Congo. Sauvons le Congo. Non, c'est ma carte. Mais yo, tu es contre les partis. Parce que ma carte est Toza na yango, ma carte est Toza na yango. Oh, on a bâti Balabazan na Congrès au Kokota. Parce que c'est périmé cette carte. Il y a un ballon biso tozoloba en tout cas makambo ya kitoko ekoti na kati ya parti. Alors tokoki kondimate que donc parti ezalaka parce que mingi bazoloba comme notre ami a parlé du congrès. Oh non, il y a le congrès, donc le congrès. Qui est contre le congrès? Nous voulons bien aller au congrès. Toko kende pe na congrès. Toko bengi sango. Kala mingi te toko bengi sa congrès wana. Nous irons au congrès. Mais Efofa Ikelemba. Azali wana? On a dit qu'il faut respecter les temps. Oui, on a. Carte à Liboso Ezaya Ikele Ifota. Cellule na yo. Hein? Cellule Congo. Président, il y a Cellule na Yazaliawa. Ah, oh là là. Carte Ami Balé, Mouala Claudine, cellule quartier 4. Hein? Et carte Moussou Ezaliawa Nsenda, Dox. Dox. Azali? Hein? Bon, carte ya Kolanangandu Riki. Cellule Totaka. Carte Moussous Kabeya Léon Edouard. Ah, Riki, qui traîne. Tolingi va combattre Bazonga Nandako parce qu'il y a Boutou et Côté. Hein? Senda. Hein, Riki. Carte Oelandi. Kabeya, Léonard. Cellule Khartoum. Nous sommes ici pour sensibiliser la base de l'IDPS par rapport à la journée du 3 septembre où les rassemblements convoquent un grand meeting. De ces grands meetings, je crois que l'UDPS va tracer finalement. S'il vous plaît, on va juste se placer un mot. C'est-à-dire, c'est pour sensibiliser la base de l'UDPS par le mot d'ordre qui a été lancé par les rassemblements, en fait de nous préparer ou de nous mettre en ordre de bataille par rapport à la journée du 3 septembre. Mais il fallait aussi faire une petite synthèse par rapport à la création du rassemblement et aussi les activités qui sont prévues pour disons, les activités que nous avons déjà prévues pour cette circonstance. Et nous avons aussi, disons, trouvé une petite occasion pour parler de notre parti. Parce qu'il y a beaucoup de spéculations autour du voyage du secrétaire général Jean-Marc Kaboum, ainsi que le secrétaire général adjoint Félix, qui est en même temps président du Rassemblement. Nous avons voulu, disons, dissiper ces malentendus qui circulent dans les esprits des gens. Et pour nous, c'est une occasion aussi de mettre en confiance notre base pour qu'elle comprenne qu'elle a une grande responsabilité par rapport à la situation politique du pays, parce que nous avons même brossé un peu la situation sur le plan sécuritaire, social, comment est-ce que les choses ne marchaient pas, comment nous avons créé les rassemblements, pourquoi les rassemblements ont été créés, comment les corps électoraux, nous voulons que ça soit convoqué. Voilà un peu en un mot
la raison pour laquelle nous avons invité ou convoqué cette manifestation ou matinée politique de ce soir. Mais je voudrais peut-être revenir un peu sur ces documents, si vous voulez, parce que j'ai parlé de ces documents. Ces documents ici est intitulé « Demande de la convocation du congrès extraordinaire ». Or, le deuxième congrès, ici on écrit « Liste des fédéraux de l'intérieur de l'UDPS présenté à Kinshasa, signataire de la lettre de demande du congrès extraordinaire ». C'est-à-dire de plus en plus, et puis la troisième feuille, la commune une liste de fédérations de l'intérieur de l'UDPS à Kinshasa, signataire de la lettre de demande du congrès. Donc, toujours le secrétaire, président fédéral Nabiso, Basala Keba, pour signer, Benga, donc la invitation aux Angatina, il fasse attention. Vous avez bien dit qu'on est en train d'exploiter cette liste comme ça. Oui, c'est ça, il doit faire attention. La liste ici, on est en train de l'exploiter pour d'autres fins. Il doit faire très attention. La liste ici, ou peut-être ils avaient signé peut-être de bonnes fois ces documents, on est en train maintenant d'utiliser leur signature pour autre chose. Parce que dans un autre document, il est mentionné que dans quatre documents, on a Bango Bazali d'accord na suspension na basala qui contre secrétaire général na Makambo Ndinga Salaki. Les fédéraux de Kinshasa, ils ne sont pas sur ces documents-là. Toujours attirer attention dans les fédéraux na biso au bauti dans l'intérieur, qu'ils fassent très attention parce qu'on est en train de boutiquer leur signature. Je dis et je vous remercie. Bonjour Madame Nanda. CPI Mac. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la parole. Réunion Lelo. Et l'équipe bien, mon père CPI Makassi. La carte IDPS, badana souci. Et Congo. Un jour, et qu'il y a des bossos, pour être bango peut bassour va bénéficier parce que bango ba partie nous soit mon abon bazak important et bango ba préférer qu'il y ait na IDPS pour na partie moko est considéré valeur na bango za IDPS yango na pasaki première sou ya kokota na IDPS amona que moya za la moko ezate yango na benga ki baba mususu baya awa a sensibiliser qui même ba interprète mususu baya pour na kosunga bango pour la communication. C'est important sa politique na kati ya mboka na biso Congo, mais avec la collaboration il y a IDPS et la kisi bango ma munyonso que baba pe bazana valeur na société partout dans le monde penetika na Congo pour na kopesa bango valeur IDPS et valoriser baba ils soutenir bango yango wana bango bazana mawati bazo bunda ti na suka ya mboka oyo e kozala sauver yango wana bango baza prêt bango pe ba recevoir carte biométrique pour na kolakisa ke bango pe bazwi mokano ya kobunda etumbati na suka pour na ete pays okende liboso pour balakisa ke valeur ya carte biométrique eza pas maté mais c'est important pour na partie na bango IDPS yango wana babike merci ye kombona ya za président ya basour Dieu donné a représenter basour partout awa na IDPS awa Yangwana alobi ke na honneur ya Félix président Félix Tshisekedi na honneur ya héros national au tukokufa alobi ke biso nyonso tokobunda bitumba tina suka mboka oyo ekozwa valeur nango bako soutenir bango partout bako kendi okokuta batie ba fiche ezali wana pona ko remplir to ezali na nani na ba condition mo ba pesi au remplir fiche wana et après 5 jours président cellulaire a comme ma ba fiche wana et pas nani na parti basali évaluation batali nombre ya batu oyo na quand même ba pesi mbongo na bango pe ba remplir ba fiche wana et à ce moment là après 5 jours nde ba kopesa bino ba carte biométrique o ezali collecte que vraiment en tout cas ozali membre solo ya UDPS. Mwana mboka tomoni yo na kati ya matinée politique awa nayebi ke ozali mama mboka ya Congo eza pe mboka na yo parti IDPS eza parti oyo pona pe olinga mais likambo ya kokama to komona mwa mbininga ekoti na kati ya IDPS ba signature ko uta na ba bipai biso ezali kaka bino moko to makambo ko uta na ngambo mosusu ndeko ebo ekomami ya solo ke bwe kozanga koyeba ezali liwa ya ndambo nakanisi biso UDPS ezali parti organisé nakanisi mwa mbilinga wana esalemaki eza bandeko oyo baza moyibi bato ya mitema mabe
oyo balingi kobebisa réputation ya UDPS nde bayibaki signature ya UDPS bakie kosala biloko wana. UDPS ezali parti organisé esaka makambo na alima na mulongo ekoki jamais kotambola na lolenge wana te. Batu basali biloko wana ezali batu wana toyebi bango o bakenda wana bayibi signature ya UDPS bakenda, mais toyebi ke batu wana baza déjà exclu na UDPS, bazali na kati ya UDPS te. Mais likambo kokamwa bino bosi bobimi bokei pembeni, mais bosala ya bino pona nini koya ko imiter lisusu nzungu akala? Non, lokola bino bolingi nzungu asika bokende bosala ya bino ya sika, botika nzungu akala bakolo nango bandimi keno batikala na nzungu akala wana bavanda na nzungu akala na bango basalela yango. Ezali biso UDPS te, ezali bandeko wana oyo bakendeki nde bayibi signature na kombo ya UDPS basalaki biloko wana ndeko ya kobakisa eza mpona kobakisa na bandeko oyo bazali lokola bacharge mpona basignature wana. Mwa message ya kopesa bango mpe ezali mpona kopesa bandeko wana ke bazalaki diba te makambo eza ya kobeba. Ezali boye mama nakanisi ke président na biso à chaque fois azali kolobaki vigilance toujours, et puis ayaki kobakisa mbela na ye asuka lobi ke peuple prenez-vous en charge. Tango azobaki prenez-vous en charge wana elobi ebele, c'est-à-dire vigilance na makambo nyonso. Makambo nyonso tango bamemeli o document avant yo signer sengeli otala ngo document ngo elobi nini. Yango wana nakanisi ke na UDPS tozali batoyo tozali na vigilance makasi toveyaka na makambo wana ndeti na yango moni toyoko bimisa baliste wana bimi na polele na poasa po totalisa solo ete en tout cas toyebi makambo wana te ezali nde bandeko wana yanga mususu basali mayele mabe. Totondi yo botondi mama. Merci ndeko. Mbilinga ikoti na kati ya UDPS to komona bakolo to ba mama nzaka bato ekomona na kombo ya ba cadre ya parti. Moi maloba na yo we wana nyonso bauti komona ezali ba makanisi ya bondoki ya politique ya Monsieur Kabila po ye souci na ye ezaka ke UDPS ekufa lokola sa beti ba carte ba prise nyonso koleka na Jackie Chan esimbi te akei kosala ko falsifier ba signature ya ba fédéraux ya UDPS na idée ya koloba ke ba sengi congrès mutu mota boy congrès mutu na mtasala likamuna ngonga nango biso moto ane bemba papa na se to banda dako kabola banane bako senga kongo batachibala oto UDPS ezali ezana batu bazana simana Kabila na batibalo suana des gens qu'on a dit que pour na bango retour interdit au pays na ba mubaki. Le problème qu'il y a na UDPS ezane BCBG soko longo ozongate siko bango nde bazana bazoye bate ba créer ta ba parti na bango kombo fumbwa so ba mibali Tshisekedi babanda parti 13 personnes. Bango pe bako banda parti yena mwasi na bana ne babandi parti lem su ba congolais ba ondimela bango. Le premier zana minute biso na UDPS to lancer matinée politique oyo na cadre ya kolakisa ke UDPS eza moko oyo ala na lupango Tshisekedi da somba. Bango pe ba lakisa biso UDPS eza na lemba te. To sali matino poto préparer moral ba combattant pour Monsieur Kabila za teti. Poto zo kenye na phase suka oyo ezake soka otambola likolo bibembe na biso atambola soki biso pe tolekie na makasi oyo koyela ye moko akosupporte ndeko ya kobakisa eza te pamba te mandeko oyo mosusu bakosinye bisinya bayebi te bakosinye nini okopesa bango mwa mayele bazalaki diba te pamba te terese ekomi moselu. Je crois bien na moment oyo na olanse ka appel na baprésident nyonso fédéraux oyo bazalaki manipulé bazwa courage ya kosala démenti na lettre wana ya lokuta po soki basali yango te baza UDPS bakosa yango te na UDPS bazinda azalaka likolo mpe adisciplinaka bacadre na UDPS awa blague eyalaka te okozala mokonzi soki obimi obeti eloko mwa mabe bakombata bakosokipe na yo bakopesa discipline donc baza bacadre ya parti bayeba ke lettre wana balekela ba on a boule basala démenti nango mais en rapport na action tozo banda tozo yebisa na Corneille Nanga ayebaka ke biso na mutu na biso toyebi ke élection eza no yango nde bomoni tobimisi ba carte biométrique na Kinshasa eza na 6000 francs na Europe eza 25 €, kuna na nini oyo na États-Unis eza na $30. Carte biométrique yana eza pour permettre UDPS toyeba nombre ya ba combattants baza po toyeba comment to déployer ba combattants
pour la victoire ya Félix Tshisekedi oyo aza candidat na biso ya présidence ya kobombeza te. Totondi obotondi ndeko. Biso toko banga mese Kabila te. Biso toko banga majorité au te. Biso na minute on est tozake tozane ordre ya pas ya parti. Pour président na biso a parti président Eli. Président Félix Tshisekedi Chilombo Fachi 17. Ndenge ke ake diplomatie ndenge libanda ba siège na biso ba cadre ya biso tout baza libanda ba so diplomatie na marque na bango. Ezate que dipoge là lui c'est une zone toyebi makamona ko la te parce que to fera pas déjà majorité yebi babanga di biso ko banga te to bangisa rande. Moi maloba na oya suka na bayimboka bakotala ya. Te lobanga suka ke na banike biso tozela ko nanga wana. Ah, tu peux dire que la fin du mois, il y a mois où que abimisa nini ouais toujours zelaye so mese Kabila ça va bavir ça va vantir il y a comment on a diplômé comment et comme manifester les engagés de discipline il y a des forces du pot idée et dit pas du parti minga kolobesa te ngwana suki wana nzambe mutabatela mutu mabele mutabatela mutu te meliko mutabatela mutu eloko na suki yanga yango maloba nanga suka ngwana komi na biso na suka to uti kolanda bongo bana mboka ya UDPS bapesaki maye oyo bazalaki nango na bapesaki maye oyo babongisaki mpona kopesa na mokolo ya lelo mpona kolakisa na mboka ete bazali na susi ya kosala maponomi susi na bango oyo bakosalela ba matinée politique ya rassemblement eza pona kokolisa ba makasi na bango to ba stratégie na bango ndenge nini bakokoma tina décembre ndenge nini bakosala boy ndenge nini eza na raison oyo touti kolanda biso nyonso biso na bino tokomi na biso na suka tokosisa te sans que topesa merci hein na moto azalaka toujours pene na bino kopesa bino ba image ah papa Serge azala wana pona kopesa bino o bien bolingaka na tango esengeli topesi merci pe topesi merci na bino nyonso o bon mesana kolanda Safozi TV bozala kaka branché po tozawana pona bino ngai moko Ange Kashila nazawana mosali na bino pe mwana mosala na bino pona kolakisa bino misala o biso tosali la kabino tokomi na biso na suka merci bye.